Tous en affaire ya Koffi Olomide wangani mwana. Koffi Olomide est la responsable, on a la responsable pour une fois. Apprends à respecter le femme parce que moi ça c'est mon oyo c'est une copie ses valeurs. Pourquoi koloba ko poser ça langage moko ça trop immature vis-à-vis de vous pour dire que notre maman na yo maman mibali combien? Non. Maman n'a pas dit bon matin, mibali ba retour à la 10 to 15 ba violer moi si c'est à moi si ya koyeba que muta atia minanga za yé. C'est lui qui s'explique s'acquise. Très bien. Ndekombi etango azu téléphone à ça la direct na TV ba tourner maramba elia na bia yebi yango avec toute arrogance. Ndekombi avant de silencier tout le batesse Ndekombi ye mo mi bendi na retraite mo boyezo permettre ye à s'excuser liboso nzambe et pas ko le peut-être pas bato nyos bazaki les à s'excuser pour aller za ki biso batamokili. Tout le monde Ndekombi a leki na TV pour remercier Fally Ipupa elle madame Yocho et depuis Pedewolo de Chiche. Vous pouvez imaginer Eddie Nabal. Est-ce que Eddie Nabal sera ça là quand ça m'a ramené? Quelle question non ça c'était? Na yango ba comédien ba ko exception soni. Musala na bango rendaka na epa ya bemoko na niveau ya ngiringiri. Oh. Ba yeba ndenge nini soki abengi yo albi mama na za besoin ya $5,000. Okomona mwasi wana omi mutema moto aka koti ba nyongo na poto adefi alima kelemba atindi $10,000. Bon baza garçon mo ka sala M. En dehors de tout, na moi orgueil pe na kati. Bon baza gololendo ti. Oui. Oui, il y a de l'olendo de loin et l'olendo de près. Très bien. Orgueil il y a loin na de près ça de mususu. Na ko filmer bango, na ko filmer en tout cas na ko filmer. Bon na memela bino ba image ndenge bakotaka ngiringiri na culte wana ndenge na ko solo na abe moko. Voilà, na bengi ma abe. Papa, tout ça là. Tout ça là. Tokenduluka abe. Voilà, très bien. Tokena caméra. Caméra to ça une émission. Ça une émission. Soka boy tokena deux plans. Plan liboso ezali tokena caméra to ça une émission. Très bien. Soki a boy tokoti na caméra cachée. To filmer nek to filmer kit ndenge likaka. Ndenge apesaka ba mai wana. Bomoni bilongi ba comédien poto tanga ba kombote. Bomoni bokama biloko. Na yembe. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Bissou Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Chez Bissou Télévision, Souka. Bozali ebele boko la émission yo police des stars na pesi binombo te belé na banzi bozali ebele boko la émission yo merci mingi na bino merci na Jonathan pour la réalisation Mukadia Jonathan Mukadi pour la réalisation kitoko merci na Fabien Poyi pour la réalisation merci na batutu bolingaka émission yo police des stars botuna ki police des stars ekenda wapi lelo izongi na demande na bino to zongi avec force moi avec moi na mboka Yambe. Merci na Maman Zozo depuis Canada. Merci na Gladys Ndoka Muntamba. Merci na Lydie Muntamba, ma femme. Merci na Bananga. La petite Mbote Belé. Banamboka, lelo tokolobela misatu. Oyo eko bouger mboka. Oyo eko sala pasi. Bobenga ki biso tolobela yango ensemble avec mon mboka Yambe. Tokolobela yango. Mon mboka na pesi mbote. Mbote na bande kono soba otala biso bisika bozwami na pesi bino mbote boza tellement ebele TV moko bate belé na Grèce.
bien makwata. Merci beaucoup parce que au talabiso mbote na mama Zozo na États-Unis na Canada plutôt mama Zozo le boko mesana ko pesa en tout cas bakata kangote. Merci beaucoup mama Zozo. Aussi na Gilles Kasongo Onyumbe mbote na bino bande ko police des stars ezongi na ya wa lokola analyste à maison to so la masolo eza mo bela koloba so na lobita en tout cas muta koloba zadi nyoso na bobo sana tenga za journaliste na analyste sociopolitique to betaka masolo ezoleka na mboka oyo eza kitoko mingi te to sali ba analyse côté négatif to condamna ka sévèrement mais toi justice te yango moni ba beza police des stars. Côté positif, nous encourageons sévèrement moto asaki malamu akeli boso. Voilà, merci. Lelo to kolobela affaire ya Koffi Olomide ndenge ya kobakisa mwana ye moko oyo Juma Ngonga mwana wana ko réclamer pene ya Koffi Olomide à reconnaître en tant que fils. To kolobela likambo ya affaire Moïse Mbi ndenge temps de silence lelo yo à réagir pour remercier ba musicien Mukili ndenge bolobi et senglaki pasteur Moïse Mbi après ça merci naba na nzambe topé à s'excuser naba acte oyo a posaki l'autre famille à l'équipe na média pour na kopé ça merci na Fally Ipupa na Koffi Olomide na Héritier Watanabe to kolobela point il y a affaire ngiringiri ndenge ba comédien ba ko kendaka na ngiringiri ba ko sala nini to wi ke ba artiste comédien makomo kende ngiringiri et pas yabe songolo pona ko salaka ba kisi ko kanga ba sia batuna na kisi to développer des bawana nande ko yam siambe to lebela point o etali ba PD ba artiste comédien mingi ba koti monde ya ko pesaka sima donc ko pesaka sima zali malamu te na yango pe to solo la na mwana mboka yam siambe mwana mboka yam siambe to mola maboko to juré to lo ba solo rien que solo Nandimi koloba bosolo pe bosolo. Voilà. Mon aboka yam to bani na dossier ya Koffi Olomide. To moni ngana yo l'autre fois confrère on abiso Alendele ayamaki mona Koffi mona wana a réclamer ba droit na ye. Mais Koffi Olomide azoni ici pour dire que moi na wana akino kutuna mama na yeso gi abimana mibali boni. Yo koloba ni mona mboka yam siambe. C'est regrettable. Eza moi pas si mingi ya ko zona lokali ka point liboso wana Koffi Olomide mécène, mais Koffi Olomide musicien de Seni, leader de Seni, Koffi Olomide avec tous ses caractères de valeur haute, Koffi Olomide a sala a 4 Corée salamate, Koffi Olomide a zana mapangu, Koffi Olomide a zana papa na Didi Stone, Mourinho, St James, a zana banebele. Koffi Olomide azali leader de Seigneur a bâti plus de 25 albums. Oui, Salama Pena na génération, c'est quelque chose de bon. J'encourage aussi. Très bien. Koffi Olomide a plus de 2000 chansons Koffi Olomide a bêta. C'est quelque chose à féliciter. Koffi Olomide a bêta banzembu bêta bato basepe là. Mais tout ça on a dit. Tout ça a affaire ya Koffi Olomide wangani mwana. Koffi Olomide est la responsable, on a resenga yo la responsable pour une fois. Apprends à respecter le femme parce que moi si azali mutu oyo sengeli ko pese valeur. Moi si azam mutu oyo ngana za tellement fâché pourquoi parce que Koffi Olomide atoke mwana boka si ça pona na koba. Koffi Olomide mukubwa Koffi Olomide papa Koffi Olomide vient nanga Koffi Olomide mais ve nazwa chance remono 2 fois boye to soli une fois to kutani meto solité. Très bien. On s'est parlé boye na sentence sans ya responsabilité. Comment yo rokyo yebisa mam garçon ya wana wana ta yo lobité. Bato ba mona mutu ya Koffi, bato ba mona zolo ya Koffi, bato ba mona morphologie elongi ya mutu ya garçon wana aza Koffi mobimba. Toi peut-être na taille, toi peut-être na hauteur ya centimètre à terre ya moulaya mutute mais de viboye morphologie à garçon les autres c'est Koffi Olomide. Pourquoi koloba ko poser ko bimisa langage moko za trop immature vis-à-vis de vous pour dire que no tuna maman na yo mama mibali combien? Non. Maman ne azaki mutaki bomate mibali ba kotoza la 10 to 15 ba viola ki moi si c'est à moi si ya koyeba ke mutavi acha zemi nanga za ye. C'est possible moi ça mana basi moi ça mana mibali 15 maeba ke zemi nanga ezaki ya Koffi Olomide. Mais ce qui réellement moi tu n'as qu'à assumer na yo ki na monoko garçon na pour dire je réclame pas c'est bien non réclamer ma pangu na été non réclamer ti apesa nga mbongo na vana na kintuka eza problème tebe na za na posa ye a reconnaître nga lokola mwana ye na ye ba ke na zalaka na papa moko boye
Kofi Olomide. Ça fait très mal, il y a Moutou, oh, il y a vivre dans Mokili, à se rendre compte que Nazara n'a pas pâté. Ça fait très mal. Il y a Moutou à vivre dans Mokili, à comprendre que Ngani Nazara n'a pas pâté. Nazara n'a pas pâté, mais maman n'a pas qui n'a yébité. Mes parents n'ont pas pâté. Mais garçon a quand même chance. Et puis d'ailleurs, moi j'ai été mieux informé dans ma solo. Depuis écoute garçon à l'écran TV. Très bien. C'est pas pour la première fois garçon à l'écran TV. Garçon à l'écran TV en 2009. Ah, qu'on réclamait quand même. Ah, on réclamait quand même le locaux. Mais comment tu as un niveau sur le garçon, on a évité ce que tu as Kofi Olomide, c'est vraiment un boubou lyonnais là. Bakangisa garçon, on a. Les lots, garçon est revenu à la télé pour prononcer de même chose. Oh, et responsabilité. Moi, je vais aller plus loin pour dire ceci. Kofi Olomide n'a pas Wemba. Kofi Olomide n'a pas tongé na 5 sur 5. Yebi Kofi Olomide n'a pas un niveau bassi, va n'être craqué. Kofi Olomide, Quadra Koraman, Kofi Olomide, bassi, c'est vraiment bien élevé Antoine. Na 5 sur 5 wana côté James Césali. Papa na na village Molokai. Même atonga na muzaki nyo Césali ya bango. Basi combien va courir derrière Kofi Olomide. Basi combien va courir derrière Papa Wemba. Et là, ça la bien, Papa Wemba reconnaît ses enfants même avant Koufa, même dans le jour où il a couvert le 24 avril. Papa Wemba a contrôlé bana, ayebi bana même moi na souka o Papa Wemba tikaka. Oh tout le monde a photo circulé Papa Wemba tiki moi bébé. Mais sorry moi na wana bimari parce que c'était Papa Wemba reconnaître moi na wana. C'est parce que Papa Wemba yeba yi moi et même il y a des photos même oh Papa Wemba kangana maman ya moi na wana ya mukie. Alors, pourquoi Kofi n'arrivant pas à accepter cela? C'est ce monsieur, ce garçon comme son fils. Pendant que le garçon déjà Koliboy. A combien de mois dans mon Koliboy, grand garçon déjà. Il n'a pas besoin Kofi Olomide. Mon pao, Quadra Koraman, Songa Mbeli avec Taramnani Kofité. L'illusion Moudoki. Danger de mort. Mon corps est à 9 points comme à 100. Kofi Olomide. Ba combo ba titre, non, soignez à yo. Pour les valeurs, il faut une dimanche, moi, le roi, moi, na yo. Et puis, voilà. Na boyemo na mboka yam siyam benal le biboye. Bino bato boko benga ka komena saka bato na kombo ya Kofi Olomide. Tala, mboka oyo état des droits est commis. Voilà. Biso toko sa musa na biso esengeli bo respecter pe biso en tant que bapanti sango. Biso toko banga o ba grimace na bino wana te. Très bien. Mais na ko le babona Kofi Olomide. Soki o moni ke mwana wana ko reconnaître été. Topé au monique ceux qui ont reconnaître yé à kokota na héritage oyo ya azana posa na ngote garçon lobi na be monsieur Bela bina na posa na hérité le côté pas Kofi nazana posa na hérité car langage ya koloba que je reconnais que oza mwana nga mais na bimaka na maman na yo peut-être na nzela moko bo nga moko na yeba insulté moza mwana nga soki Kofi Olomide za si on garçon na ti adene comment on sala ma papa voilà très bien nzela mukuse yango wana. Soki mwana wana aza mwana yote kende na Aden bosali sa Aden so aza mwana yote porter plainte pour la diffamation kombo na yo Kofi Olomide zonga moto voilà zonga moto zala comment dirais-je zala papa responsable excusez-moi pour le terme alors esengeli ozaba responsabilité na yo mbongo ekozanga yote Topé ce que lobby que on dit quand même bon attaque tout moi na ngoya lobby que non azali moi na yo topé yo reconnaître que ozo reconnaître que moi na za moi na yote mais c'est simple nenge moi na mboka yam si ma autour ba que test ADN commis mais maman en hôpital ba ça les ba test effectivement de reconfirmer que moi na o azali yanga topé azali yanga té mais nga na ko loba boy soki effectivement Kofi Olomide na Kofi Olomide nga azali wana soki ayeba que moi na wana za moi na été alinga ka mima na test ADN ndenge akoboya komemaye quelque part tu confirmer que ozo reconnaître moi na wana mais oui so na ndenge na emeli Kofi Olomide que mutu moko aleki na TV apaza sango neti moi na ye et que dans la preuve té alinga kanga c'est depuis là mais comment expliquer que moi na wana Kofi Olomide a kangisa été non mutuna izoki direct pas Kofi Olomide voilà très bien nini esala kamibali boanga na kabana. Ça fait partie ya biloko esalaka ke bana ba mama ba kenda kolongola ba zemi ba boanga na bakalamu. Ça fait partie ya boanga na ka ba zemi. Très bien. Tango aussi mwana bato excusez-moi entre guillemets bokei na flamingo ndeko wana nani ndeko ya chama ndefu boyo asaka pe ba théâtre wana comme cameraman journaliste ya iba hotel belé ndeko wana iba hotel nyoso webi ndeko wana oloba jus d'orange te kotanga comme voilà ayebi ba hotel nyoso vila Kisasa très bien
ndenge moko pena mopao Quadra Koraman Kofi Olomide koki oloba ete ngai naza na vie na nga moko ezalaki passé mais na ndimi mwana oyo Junior Antoine Agba polo kwa mwana nga. C'est fini. C'est le monde des choses. Sotio boy Kofi Olomide, mwana wana kende sa isa aden. So kaza mwana ote tokemba mona imputation indommageable au mwana na fois a dédommagé yo pour na réputation na temps ya BBC. Très bien. Que yo boka kabana, que yo wanga na kabana. Mais so qui réellement mwana na za ya yo, que yo so boy sa isa aden, biso tozu de réponse pourquoi ba pandi sango. Ba très cher téléspectateur peut besoin réponse. Na silence à Kofi après qui répondre pas Vincent Toulouzi. Je salue d'ailleurs Vincent Toulouzi à répondre à lobby à tout na moi maman, à tout na mwana wana. Mwana tu na mama wana soki abimana mibali combien eza pomte mais yemo ko na parler Kofi Olomide biso to tirer conséquences déjà to tirer conséquences yani silence na yo et puis biso réponse que mwana wana aza mwana yo très bien mwana mwana ye mwana moko azolo bakaza na posa ko hériter le côté mais yo zolinga ya hériter na makasi ndeko Agbape Antoine mwana mopao ngana ko loba boy ke ndo vana mo fléri. Voilà, nous allons conclure dossier pour dire que petit Antoine, ce qui tata moko azoya ko reconnaître yo, ngana ko lobaboyi, ko force à nature té. Voilà. Ngana ko senga yo ti obotama ko na ajo okomi wana Kofi Olomide pesa. Voilà. Et sengeli oyebelo ko moko, papa vana na yo. Komi tungisa lisusu teke nona luka Kofi Olomide a reconnaître vana na yo. Silence ya Kofi de GPC yo réponse kaza papa na yo mais azobo ya kondima. Très bien. Toleki na dossier ya pasteur Mukuna ndenge temps de silence pasteur Mukuna abimi karabo yembala moko. Mbiye ndeko mbiye obaki ndeko mbiye. Pasteur Mbiye. Ndeko mbiye. Excusez-moi. Pasteur Mbiye. Avant di karabo yembala moko silence belé. Très bien. Bana nzambe banoze la pasteur Moïse Mbiye aleka na TV par rapport ya makambo e lekaki à s'excuser ala baba na nzambe na sengi bolimbisi. Ata za innocent. Et c'est là qui allait à la TV à s'excuser pour et ça dit combo ya nzambe ndenge et ça dit enjeu. Mais moi na mai to moni mbala moko pasteur Moïse Mbiye avec une émission pour la remercier Fally Ipupa, à remercier Héritier Watanabe, à remercier Kofi Olomide. Ngana bana kozela à remercier bana nzambe to pe à s'excuser pasteur Mukuna na prison. Pasteur Mukuna na prison, voilà. Oyo basaki Dio na bango, o lelo pasteur Mukuna va condamné plus de 15 ans de prison. Non, ba sambité bazana verdict asuka ba okende. C'est provisoire. Provisoire ba saki 20 ba avocat ba o discuter au cause 15 à 12 ans. Moi na mboka, yo ko lobanini par rapport ya réaction ya pasteur Moïse Mbiye. Attaque défenseur ya bana basi. Très bien. Attaque Mobali. Oh nazana ba leki nanga ya basi. Nazana ba ndeko nanga ya basi. D'ailleurs Eliane c'est une petite sœur pour moi. Très bien. D'abord je dirais ceci. C'est lui qui s'explique s'acquise. Très bien. Ndeko Mbiye etango azui téléphone asala direct na TV batune maramba Eliane na bia yebi yango avec toute arrogance pendant que tout le monde ndeko Michel Bakenda en tout cas nzamba baksa yebe na bomo ina yo si c'était réel. Ya koloba ete na bimi na scène artistique jusqu'à ce que nzamba ozongisanga pona mabeo na salaki ndeko afukami liboso na biso bato mokili parce que a blessé nde mitema na biso bato mokili. Très bien. Biso Bible lobi tozomona nzambe à travers ses serviteurs. Koyemba eza double adoration. Ça dit que sambela na koyemba nzamba préfère adoration. Oh sambela c'est bien. Mais tant ozo yemba lisusu nzamba oyo kelengi makasi. Oyo ka kitoko. Siko ndeko yemba ka kitoko. Amoni na eloko na sala ya nzambe à travers na sala na représentateur nzamba à travers nga et pas bandeko yo na BBC motema bandeko nzambe limbisanga. Alliance tena nzambe abimi liboso ete lo asengi bolimbisi loko mwana nzambe abina sumukaki ba photo na bomonaki ezaki ngai mutu na ndeko sala film pornographique wana na sala ki film pornographique wana bimisaki mobali na ngai na bimisi ki mobali na ngai nazo sala ka photo na ndeko moko ya ser wana bana ko enregistrer nga lelo epanzani boui mais loko mwana nzambe to sabiso mso bana nzambe bolimbisanga ezaki tout wana mitema na biso to limbisaki yo pito sepe na geste wana ndeko Michel Bakenda ndeko Moïse Mbiye na ba arrogance ozanango Bible lobi nzamba résistera liboso ba orgueilleux azalaka bien liboso ba humble et le bon pasteur Moïse Mbiye orgueil non pasteur oloba atabo sangisi be église ba stade de martyr bala non bala te na ki jibe nyonso
Si akomaka JB comme ça il y en a comme nani Amida. Voilà, et c'est le moment où eza kitoko makasité. Arrogance wa sali na ebite so ba ndimi ba sambe en église na ba omona baza ba ni ba ndimi on pe na ebite ba longa ba ndimi nzambe bokoma ba ndimi ba pasteur to nini moi je sais pas. Église obo omona ke eza na ba signe satanique kuna nzamba ate bolongwa. Hein? Ndeko miye avant de silencier tout le bateseke ndeko miye ye moka mi bendi na retraite moko boye zo permettre ye à s'excuser liboso nzambe et pas ko le peut-être pas bato nyonso bazaki les à s'excuser pour aller zaki biso batamokili. Tout le monde ndeko miye leki na TV pour remercier Fally Ipupa elle marabiyosho et depuis pedewolo de Chiche. Vous pouvez imaginer Eddie Nabal. Est-ce que Eddie Nabal sera zalaka osa makamnae? Quelle question à nos succès? Peki sa moi sinayo nzinzi kini yidi na bala zali il y a beaucoup de pas alaka Papa Wemba zalaki azoyemba nzembo ya nani ya nzembo ya mame bakaladi ya kuba oya tola paki ngana yo Clemaston etokobo ya na te Papa Wemba zali edi na bala zali omona ki edi na bala bakangi photo na Papa Wemba omona ki edi na bala bakangi photo na ndeko Kofi Olomide donc Kofi Olomide beti Frankata omona ki Alain Moloto akangaki photo na kin keske très bien omona ki Alain Moloto akangaki photo na Kofi Olomide non on doit être sérieux soko tuni okangi photo na Fally Ipupa poani baza batlo kwanga. Il y a des photos qui circulent sur internet où ils ont été Fally Ipupa na Kofi na ni Moïse Mbie ba obima bazo balati photo balati polo ndenge moko. Comment muto azaro sala na kata lié saint a invoquer les biso nzambe ya ba sainteté aya liboso na biso a présenter biso nzambe. Tout le monde ensemble à travers yé a otambola a le ba remercier Fally Ipupa biso to yebi na bi kutu mukuba Fally mutu nanga Fally aza mukuba nanga en tout cas beaucoup de respect na ndenge tanga na yo to yebani bourgeois Mbazil en tout cas merci beaucoup na mukuba Fally to yebani ba ndenge na biso merci beaucoup Fally Ipupa mais problème nanga ezabo Fally a uti kuna na mboka na biso kuna ya kanini baba na Équateur kuna baba aze konda wa mama na biso aya osa musique na to yebi kachaka après to yoke kachaka zanani ndoki ya vina ngeza yo chérie to yo sa banalise ndoki ya vina ngeza nani ndoki na nzembo muto yemba ndoki koto yo zo yemba asanti sana Bwana Yesu o koto muto yemba nzembo wa nzambe koto muto yemba nzembo wa ndoki basangani basali fusion ba yeli boso ya peuple de Dieu ba te ya peuple de Dieu. Voilà, mon amboka na Aké Musika, frère héritier Watanabe, je te remercie. Frère héritier Watanabe ya kangisaka bato, akangisanga. Vidéo ya mutakala ya frère héritier Watanabe panzanaka, ya monaka ngote. Ye Moïse mi ya monaka te. O ndeko héritier anego ke makala, bas appelle Leli ndeko héritier ya baluki azongi. Il y a des photos héritiers mutakala ba vidéo wana za ba téléphone ba nyonso nga za na ngote ya makama bo Sony héritier azo ça moi aussi promets-moi tu vas pas me quitter wana c'est un sentiment Moïse Mbi ya mona ki vidéo wana mais moi namboka yo comment on dit que Moïse Mbi achito mekambe ko analyser pona nini za kaka chaque fois soki na le bien yo monité c'est toi qui ne to koba yo monité quelque part que Moïse Mbi ezali communication mobimba ko sala wana yeso moni bato babungi ye na mutu bato balali et c'est qu'il a créé le comment boye et bimisa surtout le belende to ko le belay non yo monité ezali marketing il doit rester sur Pasteur Dalo voilà il doit rester sur Pasteur Marcelo. Il doit rester sur Atoms. Babi makate pour ça ba buzz. Babi marapo ba te ya liloba ya nzambe. Liloba ya nzambe nde ko ma buzz pour na bango. Na za ba vidéo ba Pasteur Atoms sawa. Na za ba vidéo ba Pasteur Dalo. Na za ba vidéo ba Pasteur Mukuna. Pe Mukuna te. Nani? Pasteur Marcelo. Na téléphone n'a pas ni bazate parce que les gens parlent de eux de côté négatif bato ba le bango de côté positif pour na mosalo ba ça ya nzambe le reste ba divergence na bango ça met égal état lika bango mais ba luka best atom ça yemba nzembo ya soki yote masi ya ndenga yoyo esi na kufa kala après wana sala ki buzz nzembo sali buzz na texte
Olandi ngati yawa, Olandi ngati yawa. Nana landi oti yawa. Eliane. Oh lelo Eliane, to comment na maître Joël Kitenge na prison kuna, to comment na maître Doli Mwanza na prison kuna concernant dossier yo. Ya pasteur. Pe balia poison ba mingi pe ba kangama na ba dossier ba koti ba boloko. Mais ngala comment comprendre ya Moïse Mbi. Non, on comprend en tout cas Moïse Mbi. Parce que comment expliquer Moutoumoro avani na yé depuis longtemps, très longtemps, a réagi subitement confinement. Calmement, bah tu m'as la souille à bloquer la TV pour remercier Fali Poupa pour éviter que tu ça la critique, éviter que tu l'obélayer. Non, quelque part, pasteur Moïse Mbi et Seigneur au revoir un peu. N'engue na yo ya ko ça la marketing, tu peux n'engue ça la promotion. Moi na ma conclure pour toi les gars dossier Monsieur Ngiri. Entourage ya pasteur Moïse Mbi. Entourage, papa. Comment papa moi Kiminga, papa Ilous, papa Ilous. Moi je te connais d'ailleurs très bien. On s'est rencontrés tant on a côté ma boîte de nuit, on a côté na papa Ilous na café na boîte il y a VIP night club VIP il y a pas un café. Moi ça n'a jamais côté ta boîte. Mais Azak Venanga. Ah ok. Papa Ilous, beaucoup de respect aux Venanga. Azaki gérant, voilà. Il y en a au boîte, il y a Azaki gérant en boîte. Ah ok. Voilà. C'est lui qui coordonnait tout en dehors de ça. Ça là. Voilà. Papa Ilous, non non, biso boy. Na adressé message au pana. Bandi merci betel boka ta place. On a vu numéro papa Ilous c'est ça parce que ça bras droit Moïse Mbi. Très bien. Boy bisa papa Ilous. Papa Ilous. Longwa et pas à Moïse Mbi. Tu te fais ridiculiser pour rien. Parce que Bisoto mon entourage Moïse Mbi et Amabé. Comment l'homme de Dieu, pasteur Loboa Moutomboka Lombo, a divorcé dans moi à Liboso, à Balagim Balamorote, il s'est laissé silencieux. Est-ce que Boka Gazo de la TV, à ta voix singa, n'a pas divorcé, à ta voix singa, bala, non, balate. Pour courir derrière des sœurs, de belles sœurs dans l'église. Oui, mais ça sert l'église. Mais il faut être attirante. Quand vous venez à l'église, il faut porter faire de nastro avec des jupes sous comme moi, 5 cm dans les genoux. Sert à ma colonie, net, sert élégance basique. À la tasco, jupe mora bongo, na toloana, ayakuna l'église. Ma béfoti. Voilà. Voilà, moi, na mboka na banzi, ngala ko sert mora taille olympique, le roi sert l'or à la patronne. Eliane m'a fait nos awapie. Maître Gustave. Eliane. T'es papa. Message. Eliane peut message. T'es toi ça Maître Gustave. Aïe ça Eliane. Ah ok, très bien. On a rapproché à Eliane. Très bien. Maître Gustave Kaimbi. Toza na posa ya Eliane na plateau. Yepe aya koloba. Très bien. Pour Moïse Mbi à lobby. Eliane avant de silencier te. Ego simbate. Il faut aloba. Pour Moïse Mbi à lobby makambu so Eliane à loba na TV eza lo kuta. Très bien. Toza na posa Eliane awa, Eliane ndeko Eliane. Toza na posa na awa. Yaka to solo ensemble. Merci beaucoup. Je dis encore merci à Gilles Kimeni. Abeti ba mbatsa bien pantalon kitoko makasi. Merci beaucoup. Voilà. Moi na moka na bandi ba kosa biso kuna na côté réalisation. Na ebité na ko réaliser voilà. Na troisième dossier. Ouais, ça dit dossier Yangiringiri. Voilà. Ouais, bah comédien. Bandeko, ba bengi biso ebele na niveau ya poto, ba koloba ki ba comédien, ba lekisi. Ba sali sounine ba comédien bandeko ba comédien. Ngape na kokona, nazalaka comédien. Voilà. Nalinga naza susu comédien te. Très bien. Bandeko comédien bo lekisi. Voilà. Toloba te. Bandeko comédien ba zebina autant ba komona. Te na koloba génération à mikolo. Quand on parle de comédien bon, to photo na ba génération na autant. Bon, to koloba 4e génération. Génération oyesika ba jeune génération na koloba. Tolongo la président Elombe, ba président Bodo, ba président oyebi ke génération suka ya maboki on dirait zaki génération ba ya Bobo, ba génération ya génération Bobo, génération Junior le Saoulou, génération Christian Shoga, voilà la génération donc Shoga za génération 3e génération. Très bien. Voilà. Tant to beta sko masolo lelo ya ba Samuel Katai, ba James Mutombo na Afrique du Sud, ba 4e génération. 4e génération. Ba Ada Ilunga, ba Jido
Orange baza ba Dacosta ba Herman ba Raïs ba Fendi ba Kajika mon pote ba Faché Kalombo voilà très bien ba ndeko baza mwebele oh eza génération to beta 4e génération très bien baza mwebele na yango ba comédien ba ko exception soni musala na bango kokendaka na epa ya bemoko na niveau ya ngiringiri oh bayeba ndenge nini soki abengi yo albi mama naza na besoin ya $5,000 okomona mwasi wana omi mutema moto akia koti ba nyongo na poto adefi alima kelemba atindi $10,000 après une année to après 2 mois akaboni akena camarade mususu ya même mwasi wana na yango ngai bon une fois nakenda ngiringiri yango okenda bengi oui ngana sina kenda ngiringiri na kota pe mais eloko ekosala nga pasi ndenge bato apoto balobi ke bato bakokendaka ngiringiri kuna bakikusimaka bakisi mais ngana kenda ngiringiri na participant na culte moko ya ngiringiri namona place basala ba biloko ya magite namona place mais ntango na se renseigner babi ke non oyeba ndeli donc soko message okoli bakolakisa soko stratégie ndenge na okitisa Angelou okiti Ange Gabriel akiti Ange Gabriel toyoka na Bible wana okitisa Ange Gabriel pas na mapapu akiti on sait Ange Gabriel ndina aboyi na besoin ya mwana mwasi soko Ange baza combien Ange Michel Michael Gabriel so surtout nganya na Luka Gabriel faza moi tombal Ange Gabriel bango ba itisa mingi Michael na Gabriel très bien sikoyo tango ba ko kitsa Ange Gabriel wana voilà ba comédien musala papa to reciter ba comment na bino parce que na moni bo ko sa makambo e ko sala te na ko loba pona yebi soki pe bo meki ko loba pe na prouver bino ke na ko filmer bino ndebo ke na bokota wana na filmer bino na ina on na lakisi parce que j'ai des preuves na ba ilo pa mbate yo conseil ni européen na bato oyo ba ko kenda ko mona nani abe wana ko kanganga bato na poto d'abord faut ko interpeller abe wana abe wana zo sa musa kindoki faut kanga très bien mutadi bosu très bien na ko pesa bandi ko na biso maboke toli Moni soki na babina ke na bango côté négatif biso ba congolais to ka mwandenge il y a certaines personnes ba juger ngalo kwa jaloux omoni d'ailleurs mission de to sala ne to lobeli Kofi Olomide to lobeli Moïse Mbi ba to ba benga biso ba complexe ba jaloux ba to finga biso mais to ça ndé vérité voilà nga ko ba boye pona bande ko ba comédien très bien papa moko ateki lo pango na ye azu mo ana mo sa tindie na poto mo na za 17 ans mo na komi na poto kuna azu mobali azu zemi pozo peut-être mukanda facilement to abwaki ngunda pozo mukanda facilement azu peut-être mukanda azu musala mwana na zana droit ya ko économiser asunga na famille na bango azu certains fils ke mbongo oyo basombela kali bateka lopango so bateka lopango na ngaba azu atambonga somba ta lopango na makala to la mombele mwana la te ayo kutana na comédien à 4e génération Kisa Shoga loba bi comédien à 4e génération balingi kisi baza wana bazo sekaka baninga ba comédien à 4e génération so ba moni Kisa Shoga ba ba Alexa Air pona bango balinga Shoga pas za lokwa bango pona bango balingi pe bobo za lokwa bango parce que il y a certaines comédiens ba fingaka bobo à la télé oyo nga équipabiliser nga na sepela raté bobo za garçon mo ka za humble en dehors de tout na moi orgueil pe na kati bobo za kololendo te oui. Oui, il y a de l'olendo de loin et l'olendo à de près. Très bien. Orgueil, il y a loin, n'a de près. Orgueil, il y a de loin. Qu'on juge moutouté parce qu'au courtoyer, il a noté. Très bien. Et ça peut-être un comportement à moto. Ah, on a azana moi charisme, ne bango batema boki mbenga rabasta. Charisme, azana moi charisme. Yek bobo ache moi charisme na ye. Yo de loin au bon boudeur, au mon orgueil. Tant qu'on repousse à la pembeni na ye. Soka solution ndenge au moni la qui est de loin, c'est kaza orgueil. Mais on a vu que bobo de loin azaka bongo de près sera approché azaka normalement le lenge moi kendaka malamu. Kisa Shoga idem. Azaka moi le lenge moi de loin de près azaka ne mususu. Gino là idem. Génération oya 3e génération bazaki génération mora félicité. Très bien. Ba Junior Saoul. Mais loko eka musabiso lelo ba génération yé lelo ba comme le quoi ba député. Tomi tout na ba question. Christian Shoga tanga osa théâtre. Basi apoto bazaka te. Basa poto na bazalaka. O mwana mutasaka théâtre ota mwana fuka. Fuka ba oteka combien? Théâtre mbongo ya combien de konanga? Oh OK, ba Zela pardon. De kozela.
Zélan ne cause un expert et en matière, on a la donné. Matière, ok, très bien. Yves Lubamba. Papouche, abengaka papouche. Après ça rabato, so kebite $800. 1600 $. Problème exacté. Après ça 600 $. 500. $700. 700, voilà. Yves Lubamba, papouche, bango babenga papouche, oui. Oyo ndeko moko mwasi alobaka njambe nanga soki biji d'orange mteba komone. Barcelone. Bali aza muke papouche na monoko. Ye papouche après ça rabato 700. Bande ko bona analyse bien parce que boye mambo wa comédien te bo ça expliquer bino 700 wana e bakata 50 dadi kitambala pe asona ma 50 cameraman soki aza ya kuna te a 150 très bien soki aza ya kuna akozwaka bambongo ya transport cha peut-être ale mabana $50 sila $50 mama seka $50 mama top $50 Neko, to suki wana te, to kiti siko na bato bango balobaka ayebani mwa mingi te. Ozi Marina 50, ozi Barça 50. Zana be to calcul. 1 2 3. To komi déjà na soki cameraman a 550, to zui 150, 200. 250, 300, 350, 400, 450, 500. 200 etikali. Bengisa siko bato bayebani te. Acteur moko boye ya Fego. Acteur moya Kilimanjaro, acteur moya nani 10 so ba yesu moi 10 et komi 600 $. Atkali na 100 wana ye moko ba désir na ye na kati ya 100 wana tournage c'est le même jour te ça 3 jours mbongo na ye ekomo kota na kati mbongo na ye moko ekomo kota na kati sikoyo ndeko asomi fuga 250 X VX Fuga, nouveau modèle 250 VX. Si quoi va commander autant mon Fuga on a. Ils ont nagé après près dans les 8000 $7,800. Très bien. Marque X. De quoi ça marque X, il y a plaque à BH problème BH bimi siko. Marque X à BH siko et était comme siko na valeur à 6500. Comédien, marque X, il y a plaque il y a 6500. Ndeko. Arrière et l'autre va commander bazo koufer la sikoyo arrière à plaque à BC BG BF BH plutôt et à siko na valeur et banda siko 12000 so bokiti soka 10000 comédien oyo abandi théâtre à sali kaka 5 ans to 3 ans à l'équipe Christian Shogo à salaka théâtre banda ti lelo na kitoko na succès na go jouer à l'équipe Junior Lusaolo ngana oyebate très bien mon mboka par là toyo sala analyse toyo mona ke ndoka bandeko bakoma kokende ngiri dossier ngiri na yango bana poto na promettre bino na ko filmer bango na ko filmer en tout cas na ko filmer pona memela bino ba image ndenge bakotaka ngiri na culte wana ndenge na ko solo na abeye moko voilà il faut bengi ma abe papa to sala boy Tokendo luka abe. Voilà, très bien. Toke na caméra to sa une émission. Soka boy toke na deux plans. Plan liboso ezali toke na caméra to sa une émission. Très bien. Soki a boy to koti na caméra cachée. To filmer ne kilt ndenge le kaka. Ndenge apesa ka ba mai wana ba mela. Moni bilongia ba comédien poto tanga ba kombote. Bo moni bo kamwa bino moko. Na yepe. Azala ka ngiri. Cheleka. Voilà. Mwana mboka na banzi dossier yo to continuer yango oya na promettre bino poto komi na suka. Okata solo muso ba pédao. Oui, yango na lebi to ça yango émission mobimba to gaspiller ba sujet te. Voilà. Parce que na komona sujet oyo ko bena biso mongonga mwa mingi. Oh, surtout wana kesi kama na ngena fan. Ko bena biso mongonga mingi ba comédie bo komi tala. Bino bo bita na Nice wana place ba kota bino ma. No na Nice wana place ma mwe. Et toi la monte vadi na Nice. Ba ko zo ka étoile na bino ba comédien s'il vous plaît. 4e génération. Wana siko nganya naza mieux informé que yo. Très bien. Bakendare pas monsieur Franklin. Monsieur Franklin. Azali na hôtel Béatrice à Longwa a komi côté mall na Sima avec de la justice. Très bien. Voilà, bakendara côté kuna. Ngaza na camarade mon côté kuna. Abenganga, muninga boni bien, mutu mo za rebi 750 eloko moko. 750 kumoko. Ngana bi eloko moko ni. O 750 eloko moko. Donc nuit bien. $750 $.
Vraiment, tu comme une souka, il y a une émission à l'élo, Voilà. police de star. Merci beaucoup, na batutu bozaki belé, beaucoup la nabiso de partout. Très bien. Merci na Mama Zozo depuis Canada. Merci na couple Gaston depuis Hollande. Voilà. Merci na Mama Diane. Mama Diane, n'a Mbote Belé depuis Belgique. Merci na Gladys Ndoka Moutamba, n'a Mbote Belé, femme légitime. Merci na Mama Yeye, Mama Gisèle Mozizo, n'a Mbote Belé. Merci na réalisation Jonathan Moukadi. Merci à tout le monde qui a mis en cette émission. Moi, na Mokayam Siambeto, bon amapo, to 6 émissions. Oyo to copé ça, bah, oyo va trop cher pour Nabiso. Voilà. Na pesi mbote na molongani nanga lidi muta ma mère double na pesi ba nanga mbote na pesi mbote na batu nyos balinga ngate na pesi bino mbote belé na bandi émission oyo tozali a pour ko informer bino pe ko analyser makam oyo ko leka na mboka. Merci beaucoup. Na pesi mbote na Mira Pembe. Na pesi mbote na Mira Pembe molongani ya moninga na ngai. Na pesi mbote na Élégance Basika. Elga Basika Mama Bonheur. Na pesi mbote siko ozali. Na pesi mbote ya ebele lisu makasi na Miriel mwasi ya mwindu tina kati mbote na yo. Na pesi mbote na bébé femme monka iyembe. Mbote na yo oza na France, malgré tout ça na ramoza quand même ami moko très kitoko makasi bébé femme monka iyembe échelle asuka. Mbote na yo na pesi mbote lisusu na mama Zozo na Canada loboko emesa na kopesa bakata kate. TV moko bato ebele na Grèce, bien makwata. Merci beaucoup. TV moko bato ebele depuis quelque part. Il y a Laurent Sokoko, Mukubwa. Mbote na yango wana. Papa Sokoko ako kalibanga te depuis to bandaka Papa Sokoko mais na bige ya solo la bien. Mesdames messieurs, on se retrouve comme ça demain pour un sujet on va qui ya ba artiste comédien nenge ba komiko pesaka sima to ko lebelango na mona mboka yam siambe. Très bien. Ngana bino to kutani bongo lobby pour na émission asika. Bye. Au revoir.